Mais to lobby que to bimi na rencontre na famille ande konabiso na isengo na motema. Parce que nous avons trouvé une famille responsable. Famille o ba yebi que soki ba koufeli bazali ba premier concerné et que soki lokola pe mwana na bango azalaki na famille artistique biso nde na famille artistique nde tokota la ndenge nini tokota na kati ya matanga wana sikoyo. Donc vraiment une famille bien organisée et puis au moins que non ça va et que facilité biso ba makambo belé auto bomba et bembe soki 30 jours pour des raisons to yebité soki biloko nini tokozela soki wapi ko uta wapi le peu que l'artiste comédien bako sala lokola contribution yango nde tokoya lisusu kokutana na famille awa le mardi pour que toyebisa bango biso famille artistique eloko nini to préparer pour la contribution na biso na matanga ya ndeko na biso toyebi que famille baza déjà organisé tout ça vraiment mais biso toza obligé en tant que famille artistique to la qui s'appelle bolingo na biso et pas ya ndeko na biso oyo atiki biso po ndenge tolobaka toujours ebembe zalaka liboso problème ya famille et la famille ici comprend ça donc to sololi sans problème et maintenant de biso lokola toza batu tozo raisonner to yoki pe message na bango na message na bango biso maintenant tokokende ko se greffer. Bon, c'est vrai que est-ce que beaucoup qui kotik la bisoté, est-ce que beaucoup qui ndima te to bakisa awa ou bien boye. Donc tout ça lango na complémentarité. Donc c'est vraiment une famille extraordinaire. Biloko nyoso boyo kakawana ndenge nini parce que ba bato bunda soki nini tout ça. Awa na famille ezate. Donc vraiment c'est clair. Donc toko kundaye avec dignité, c'est parmi ba rare ya matanga. Oh, toko kunda avec dignité, un peu, je dis c'est par hasard, sans problème. Donc, matanga, tout ça, et sili. Et ça, c'est 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois pour Nanine. Alors, donc, voilà, je suis très content. On a évité. Heureusement, commis vraiment la ligne bien, état de droit, ce qu'on finit na tribunal. Même au tindi batu baya ko bonde la tout ça tokotala bon ce qui santé na yo za. Wana na ko limsa mais ce qu'on a no bien tribunal otala nanu ce que mutasali eloko mokote. Avani na ye mais yo ozo boule kaka esprit ya mutu mais puis makambo zo loba so balobi na yo preuve exacte. Madame Masson, s'il vous plaît. Madame Masson, s'il vous plaît. Excusez papa, excusez. Il faut que ça vienne compte rendu. Ok. On a bien donc ma somme comme tu feras. Non, compte rendu peut rappeler ma question quand même. Ouais. Donc c'est la goba Sam qui na papa Choloba. Bomoni de biso ba jet là c'est ma papa. Silence, bon déranger. Ils a pour la ça il était au artiste comédie tout dans la. Donc nyo ce que salama awawa. Biso toko zo li devant ce qui ba papa va l'obité. Donc ce bomoni biso toki ko loba quelque part en absence na bambo ba ki tozu accord na bambo. Donc pour la ça qui les artistes zandi ba dunga ba racontage on a té que non ba ba désordre ba gêne ba linga ba papa té. C'est faux parce que biso toza elo ko moko. Donc tamolina papa atiki biso pe maloba. To pesi makanisi na biso na liso to so na famille dès to kutana lobby lundi à 18h dès to kutana soko ba comédien surtout pesa mon compte rendu il y a les solo to beti à la famille et puis toujours souffler toujours papa litoi place au 2 ans sabé place au Tokyo. Voilà. C'est pour la toute première fois tout monde que jeune moko kufi na monde ya art dramatique par rapport à groupe ndenge za ke belende ba marteler na famille kuna tout monde que chevauchement jusque là ezate to éviter président Masumpo na yo eza victoire ndenge olinga ka matanga ezala ou bien que peut-être Diane abandai ko fréquenter bangote. Non, ma comme victoire ezate soué na biso ezalaka ce qui problème ezali place batu ba vandi problème ezanga te mais batu bazalandi disposer ya ko reconnaître que à côté wana eza mabe bazongi na nzela et puis tozokende nzela moko eloko moko toko gagner awa ezate net awa ngana uti tournage
mais na kati tournage pour na matanga. Donc ezali ezolakisa que koya awa kamwa nanga présence nanga ekopesa kamwa un plus. C'est comme pe bande konyo stonza na bango. Collaboration tolobaka na ANTPC, l'unité renfort et fait vaincre. So boza na bomoko bokoza la makasi et puis bokolonga na makambo belé. Donc à partir de matango bokomona susu ndenge ni artiste le comédien ba tonto tolobaka mitu esalaka. Po biso bato kabiso kaka boyi. CG parmi les jeunes, les jeunes, Maria Zoling Mande Fopembe Bimame. Parmi Batou Bazo Kamba, artiste. Papa, c'est Mobokangi Datini pour Nanzoto à Kombe. Bokoye Bango, mardi, tant que sur la famille. Donc voilà, en fait, on peut n'habiter à CT. Une fois de plus, tu bien si artiste comédien Nyonso. Namokolo ya lobby lundi. Moko zangate, tu as une réunion na Bosobolo, na Flata Major, tokuta na wana, biso nyonso poto sangisa makanisi. Donc, to restitué na 18h. Donc, ma solo to solo na famille. Bon, mon famille, c'est hors caméra. Oui. Oh, to zui les lots. Bien que président lobby boye, moi, to bombeli, c'est exclusivité pour l'artiste comédien. Des artistes comédiens, quand on a solo na musikate, pour la simoba, talaboye, yaka lobby. Toi biso makanisi ya famille biso beto sangisa makanisi na biso ndenge nini tokokota ndenge to kosala poto kuna ndeko na biso na honneur pe na dignité ya ona hymne na biso to bakaka dignité honneur na solidarité yango et est-ce que bombo na dignité de to kuna ndeko na honneur donc yango na présence ya papa to interpeller sur tout le monde na discipline to landa makambo nyonso loyengo zo na réseaux sociaux te. Donc, l'artiste est na kimia. Famille est mis na kimia. Famille est au X, to Y. Moi, on a vu ça à Belaki. À ce qui a assistance à Ndonaya Moussala, Menzambe à Benguié. D'abord, famille est merci na Nyonso. Papa responsable de la famille. A Yokagi na Musika. Alors, merci na Nyonso na Yokagi na Nyonso Bossali. Aux Agnan de Ronamino, Tinde Panda. Tiki Biso, Toningi Petit, Tokunandeko, Tozala et Longo. Donc, il y a un Bengi, l'artiste comédien, va garder pensée pieuse dans la mémoire, il y a Diana. Discipline na kimia na limemia tokunda ndeko na biso. Pourtant masumu dangana tunara pour la première jour avec mortuaire. Mais place au botier wana. Bozo mona te keza muke débordement ça masu na trempe ya ce comédie Diana. Non, on va s'organiser. Toko lobby tozana réunion toko traiter makamono swana. Tranquillisez-vous. Merci beaucoup. Vous allez na négativité te bon mon positif. Merci. Que réussite ko zala batunyo so ba créer ka babiloko négatif ba zala pembeni. Bolanda oza positif. Merci beaucoup. Merci président, coupage à presse. Merci, coupage à presse. Là, vous voyez le 25 décembre. Mais tout lobby que tout bimi na rencontre na famille ande konabiso na isengo na motema parce que nous avons trouvé une famille responsable, famille o bayebi que soki ba kufeli bazali ba premier concerné et que soki lokola pe mwana na bango azalaki na famille artistique biso nde na famille artistique nde tokota la ndenge nini tokota na kati ya matanga wana sikoyo. Donc vraiment une famille bien organisée et puis au moment que non ça va et que faciliter biso ba makambo belé auto bomba et bembe soki 30 jours pour des raisons to yebité soki biloko nini tokozela soki wapi ko uta wapi le peu que l'artiste comédien bako sala lokola contribution
yango nde tokoya lisusu kokutana na famille awa le mardi pour que toyebisa bango biso famille artistique eloko nini to préparer pour na contribution na biso na matanga ya ndeko na biso. Toyebi que famille baza déjà organisé tout ça vraiment mais biso toza obligé en tant que famille artistique to la qui s'appelle bolingo na biso et pas ya ndeko na biso oyo atiki biso po ndenge tolobaka toujours ebembe zalaka liboso problème ya famille et la famille ici comprend ça donc to sololi sans problème et maintenant de biso lokola toza batu tozo raisonner to yoki pe message na bango na message na bango biso maintenant tokokende ko se greffer. Bon, c'est vrai que est-ce que beaucoup qui kotik la bisoté, est-ce que beaucoup qui ndima te to bakisa awa ou bien boye. Donc tout ça lango na complémentarité. Donc c'est vraiment une famille extraordinaire. Biloko nyoso boyo kakawana ndenge nini parce que ba bato bunda soki nini tout ça. Awa na famille ezate. Donc vraiment c'est clair. Donc toko kundaye avec dignité, c'est parmi ba rare ya matanga. Oh, toko kunda avec dignité, un peu, je dis c'est par hasard, sans problème. Donc, matanga, tout ça, et sili. Et ça, c'est 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois pour Nanine. Alors, donc, voilà, je suis très content. On a évité. Heureusement, commis vraiment la ligne bien, état de droit, ce qu'on finit na tribunal. Même au tindi batu baya ko bonde la tout ça tokotala bon ce qui santé na yo za. Wana na ko limsa mais ce qu'on a no bien tribunal otala nanu ce que mutasali eloko mokote avani na ye mais yo ozo boule kaka esprit ya mutu mais puis makambo zo loba so balobi na yo preuve exacte. Madame Masson, s'il vous plaît. Madame Masson, s'il vous plaît. Excusez papa, excusez. Il faut que ça vienne au compte rendu. Ok. On a bien donc ma somme non, compte rendu peut rappeler ma question quand même. Ouais. Donc c'est la goba Sam qui na papa Choloba. Bomoni de biso ba jeune to na ma papa. Silence, bon déranger biso. Là pour la saïdité au bar artiste comédie peut tout dans la. Donc nyo ce que salama awawa. Biso toko zo li devant te soki ba papa ba lobité. Donc soki bomoni biso toki ko loba quelque part en absence na bambo ba keto sur accord na bambo. Donc pour la saké les artistes zandi ba dunga ba racontage on a te que non ba ba désordre ba gêne ba linga ba papa te. C'est faux parce que biso to za eloko moko. To tamoli na papa atiki biso pe maloba. To pesi makanisi na biso na liso to so na famille dès to kutana lobby lundi à 18h dès to kutana soko ba comédien surtout pesa mon compte rendu il y a les solo to beti à la famille et puis toujours souffler toujours papa litoi place au 2 ans sabé place au Tokyo. Voilà. C'est pour la toute première fois tout monde que jeune moko kufi na monde ya art dramatique par rapport à groupe ndenge za ke belende ba marteler na famille kuna tout monde que chevauchement jusque là exacté. To éviter président Masumpo na yo eza victoire ndenge olinga ka matanga ezala ou bien que peut-être Diane abandai ko fréquenter bangote. Non, ma comme victoire ezate soué na biso ezala ka ce qui problème ezali place batu ba vandi problème ezanga kate mais batu bazalandi disposer ya ko reconnaître que à côté wana eza mabe bazongi na nzela et puis tozo kende nzela moko eloko moko toko gagner awa ezate net awa ngana uti tournage mais na kati tournage pona matanga donc ezali ko la ezola kisaka ko ya awa kamwa nga présence nanga ekopesa kamwa 1+, c'est comme pe bande konyo stonza na bango collaboration tolobaka na ANTPC l'unité renfort et fait vaincre so boza na bomoko bokoza la makasi et puis bokolonga na makambo belé donc à partir de matango bokomona susu ndenge ni ba artiste les comédiens ba tonto tolobaka mitu esalaka po biso bato kabiso kaka boyi CG parmi les jeunes, parmi tout bazo kamba artiste papa ane mobokangi date nini pona nzoto akombe bi bokoye bango
mardi tant que sur la famille. Donc voilà, en fait, on peut n'habiter à CT. Une fois de plus, tu bien si artiste comédien nyonso. Na mokolo ya lobby lundi. Moko zangate, tu na réunion na bosobolo na flat major. Tokuta na wana biso nyonso poto sangisa makanisi. Donc to restituer na 18h. Donc ma solo to solo na famille. Bon mon famille sengaki eza hors caméra. Oui. Oh to zui lelo. Bien que président lobby boye, moi ndembo ba bombi ba to bombeli eza exclusivité pour l'artiste comédien. Ndé artiste comédien ko yokali solo na musika te. Pona simo ba tala boye yaka lobby. To biso makanisi ya famille biso beto sangisa makanisi na biso ndenge nini to kokota ndenge to kosala poto kuna ndeko na biso na honneur pe na dignité ya ona hymne na biso to bakaka dignité honneur na solidarité yango et est-ce que bon na dignité nde to kuna ndeko na honneur donc yango wana na présence ya papa to interpeller sur tout le monde na discipline to landa makambo nyonso loyengo zo na réseaux sociaux te. Donc, l'artiste na kimia. Famille a mis na kimia. Famille a mis au X to Y. Moi, on a vu ça avec qui. Azoki assistance à Ndonaya Moussala, Menzambe à Benguié. D'abord, famille a mis merci na nyonso. Papa responsable de la famille. Ayokagi na musika. Alors, merci na nyonso na yokagi na nyonso bossali. Ozagina ndeko na bino tinde kwa tiki biso to ningi petit to kuna ndeko tozala elongo. Donc ya to bengi ba artiste comédien ba garder pensée pieuse na mémoire ya Diana pe discipline na kimia na limemia to kunda ndeko na biso. Peut-être masimu ndangana tu na pour la première jour avec mortuaire. Mais place au botier wana. Bozo mona te keza muke débordement ça masu na trempe ya artiste comédien Diana. Non, on va s'organiser. Toko lobby tozana réunion toko traiter makambo swana tranquillisez-vous. Merci beaucoup. Vous allez na négativité te bon mon tia positif. Merci. Que réussite ko zala batu nyonso ba créer ka babiloko négatif ba zala pembeni. Bolanda o eza positif. Merci beaucoup. Merci président, coupage à presse. Merci, coupage à presse. Là, vous voyez le 25 décembre. Mais tout lobby que tout bimi na rencontre na famille en Dekonabiso na Isengo na Motema. Parce que nous avons trouvé une famille responsable. Famille où bayebi que soki ba koufeli bazali ba premier concerné et que soki loko la peine mwana na bango azalaki na famille artistique bisonde na famille artistique nde tokota la ndenge nini tokota na kati ya matanga wana siko. Donc vraiment une famille bien organisée et puis au moment que non ça va et que faciliter biso ba makambo belé auto bomba et bembe soki 30 jours pour des raisons to yebité soki biloko nini tokozela soki wapi ko uta wapi le peu que l'artiste comédien bako sala lokola contribution yango nde tokoya lisusu kokutana na famille awa le mardi pour que toyebisa bango biso famille artistique eloko nini to préparer pour la contribution na biso na matanga ya ndeko na biso toyebi que famille baza déjà organisé tout ça vraiment mais biso toza obligé en tant que famille artistique to la qui s'appelle bolingo na biso et pas ya ndeko na biso oyo atiki biso po ndenge tolobaka toujours ebembe zalaka liboso problème ya famille et la famille ici comprend ça donc to sololi sans problème et maintenant de biso lokola toza batu tozo raisonner to yoki pe message na bango
la message na bango biso maintenant tokokende ko se greffer pona kotala bon c'est vrai que est-ce que bokoki kotiki la biso te est-ce que bokoki kondima te to bakisa awa ou bien boye donc tout ça lango na complémentarité. Donc c'est vraiment une famille extraordinaire. Biloko nyoso boyoka kawana ndenge nini parce que ba bato bunda soki nini tout ça awa na famille ezate. Donc vraiment c'est clair. Donc toko kunda ye avec dignité, c'est parmi ba rare ya matanga oyo toko kunda avec dignité lokola un peu je dis c'est par hasard neti ya kadiombo sans problème. Donc matanga tout ça et sili ezate obo baksa 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois pour nini. Alors donc voilà, je suis très content na évité matanga balobaka heureusement commis vraiment na ligne bien état de droit soko fingi na tribunal même otindi batu baya ko bondela tout ça takotala bon soki santé na yo za wana na koki kolimsa mais soko za no bien tribunal otala nanu soki mutasali eloko mokote avani na ye mais yo ozo boule kaka esprit ya mutu mais puis makambo zo loba so balobi na yo preuve exacte. Madame Masson, s'il vous plaît. Madame Masson, s'il vous plaît. Excusez papa, excusez. Il faut que ça vienne au compte rendu. Ok. On a bien donc ma somme non, compte rendu peut rappeler ma question quand même. Ouais. Donc c'est la goba Sam qui na papa Choloba. Bomoni de biso ba jeune to si ma papa. Silence, bon déranger biso. Là pour la ça il était au bar artiste comédie tout dans la. Donc nyo ce que salama awawa. Biso toko zo li devant te soki ba papa ba lobité. Donc soki bomoni biso toki ko loba quelque part en absence na bambo ba keto sur accord na bambo. Donc pour la ça que les artistes zandi ba dunga ba racontage on a te que non ba désordre ba gêne ba linga ba papa te. C'est faux parce que biso to za le roman. Donc tamolina papa atiki biso pe maloba. To pesi makanisi na biso na liso to so na famille dès to kutana lobby lundi à 18h dès to kutana soko ba comédien surtout pesa mon compte rendu il y a les solo to beti à la famille et puis toujours souffler toujours papa litoi place au 2 ans sabé place au Tokyo. Voilà. C'est pour la toute première fois tout monde que jeune moko akufi na monde ya art dramatique par rapport à groupe ndenge za ke belende ba marteler na famille kuna tout monde que chevauchement jusque là ezate. To éviter président Masumpo na yo eza victoire ndenge olinga ka matanga ezala ou bien que peut-être Diane abandai ko fréquenter bangote. Non, ma comme victoire ezate soué na biso ezala ka ce qui problème ezali place batu bavandi problème ezanga kate mais batu bazalandi disposer ya ko reconnaître que à côté wana eza mabe bazongi na nzela et puis tozo kende nzela moko eloko moko to ko gagner awa ezate net awa ngana wuti tournage mais na kati tournage pona matanga donc ezali ko la ezola kisaka ko ya awa kamwa nga présence nanga ekopesa kamwa 1+, c'est comme pe bande konyo stonza na bango collaboration tolobaka na ANTPC l'unité renfort et fait vaincre so boza na bomoko bokoza la makasi et puis bokolonga na makambo belé donc à partir de matango bokomona susu ndenge ni artiste le comédien ba donc tolobaka mitu esalaka po biso bato kabiso kaka boyi CG parmi les jeunes, parmi tout bazo kamba artiste papa c'est mardi tant que sur la famille. Donc voilà en fait on peut n'habiter à CT une fois de plus to ben si artiste comédien nyonso na mokolo ya lobby lundi moko zangate to na réunion na bosobolo na flat major to kutana wana biso nyonso poto sangisa makanisi donc to restituer na 18h donc masolo to solo na famille bomoni famille sengaki eza hors caméra auto to zui lelo bien que président lobby boye mwandangu babombi to bombeli eza exclusivité pour l'artiste comédien nde artiste comédien koyoka lisolo na musika te pona simoba tala boye yaka lobby to biso makanisi ya famille biso beto sangisa makanisi na biso ndenge nini to kokota ndenge to kosala poto kuna ndeko na biso na honneur pe na dignité ya ona hymne na biso to bakaka
dignité, honneur, la solidarité. Solidarité, yango. Et est-ce que bon a dignité de ton na honneur. Donc yango on a présence il y a papa, tu interpeller sur tout le monde la discipline. Tout l'anda makambo nyonso lo yengo sur les réseaux sociaux té. Donc l'artiste bango ba ko na kimia. Famille mi biso na kimia, famille lo bité o x to y. Moi na biso abelaki azoki assistance ya ndeko na ya musala menzambe abengiye. Na yango d'abord famille na biso merci na nyonso. Papa responsable de la famille ayokaki na musika. Alobi merci na nyonso na yokaki na nyonso bosali. Ozaki na ndeko na bino tinde kwa tiki biso tolingi petit to kuna ndeko tozala elongo. Donc yango to bengi ba artiste comédien ba garder pensée pieuse na mémoire ya Diana pe discipline na kimia na limemia to kunda ndeko na biso. Peut-être masimu dangana tu n'aura pas na premier jour avec mortuaire. Mais place au boutier wana. Bozo mona te keza muke débordement ça machine à trempe ya artiste comédien Diana. Non, on va s'organiser. Donc, lobby, tu as une réunion. Tu as traité ma communauté. Tranquillisez-vous. Merci beaucoup. Vous avez la négativité. Vous avez positif. Merci. Réussite vous avez la. Vous avez créé un négatif. Vous avez la pembeni. Vous avez positif. Merci beaucoup. Merci président, coupage à presse. Merci, coupage à presse. Là, vous voyez le 25 décembre. Mais tu lobby que tu bimi na rencontre na famille yande konabiso na isengo na motema parce que nous avons trouvé une famille responsable, famille o bayebi que soki ba kufeli bazali ba premier concerné et que soki lokola pe mwana na bango azalaki na famille artistique biso nde na famille artistique nde tokotala ndenge nini tokota na kati ya matanga wana sikoyo. Donc vraiment une famille bien organisée et puis au moins que non ça va et que faciliter biso ba makambo belé auto bomba et bembe soki 30 jours pour des raisons to yebité soki biloko nini tokozela soki wapi ko uta wapi le peu que l'artiste comédien bako sala lokola contribution yango nde tokoya lisusu kokutana na famille awa le mardi pour que toyebisa bango biso famille artistique eloko nini to préparer pour na contribution na biso na matanga ya ndeko na biso toyebi que famille baza déjà organisé tout ça vraiment mais biso toza obligé en tant que famille artistique to la ki sapé bolingo na biso et pas ya ndeko na biso oyo atiki biso po ndenge tolobaka toujours ebembe ezalaka liboso problème ya famille et la famille ici comprend ça donc to sololi sans problème et maintenant de biso lokola toza batu tozo raisonner to yoki pe message na bango na message na bango biso maintenant tokokende ko se greffer. Bon, c'est vrai que est-ce que beaucoup qui la bisoté, est-ce que beaucoup qui ondimate to bakisa awa ou bien boye. Donc tout ça lango na complémentarité. Donc c'est vraiment une famille extraordinaire. Biloko nyoso boyo kakawana ndenge nini soko ba bato bunda soki nini tout ça. Awa na famille ezate. Donc vraiment c'est clair. Donc toko kunda ye avec dignité, c'est parmi ba rare ya matanga. Oh, toko kunda avec dignité, un peu, je dis c'est par hasard, sans problème. Donc, matanga, tout ça, et sili. Et ça, c'est 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, pour nanine. Alors, donc, voilà, je suis très content. On a évité
po matanga balobaka basuma heureusement commis vraiment na ligne ya bien état de droit soko fingi na tribunal même otindi batu baya kobondela tout ça takotala bon soki santé na yo za wana na koki kolimisa mais soko za no bien tribunal otala nanu soki mutu asali eloko moko te avandi na ye mais yo ozobule kaka esprit ya mutu mais puis makambo ozoloba so balobi na yo preuve eza te. Président Massoum, s'il vous plaît. Président Massoum, s'il vous plaît. Excusez papa, excusez. Il faut que ça vienne au compte rendu. Ok. On a bien donc Massoum Mougaga Moutefra. Non, compte rendu peut répondre à ma question quand même. Ouais, donc c'est la gobac samke na papa Tcholoba. Bomoni de biso ba jeune to na ma papa. Silence, bon déranger. Ils apprennent la salinité au bar qui se comédie tout dans la. Donc nyo ce que salama awawa. Biso toko zo li devant te soki ba papa ba lobité. Donc soki bomoni biso toki ko loba quelque part en absence na bambo ba ke tozu accord na bambo. Donc pour la saké les artistes ils ont dit ba raconter journée que non ba désordre ba gêne ba linga ba papa te. C'est faux parce que biso toza eloko moko. Donc tamolina papa atiki biso pe maloba. Donc pesi makanisi na biso na liso toto so na famille dès to kutana lobby lundi à 18h dès to kutana soko ba comédie nyo surtout pesa mon compte rendu il y a les solo to beti à la famille et puis toujours souffler toujours papa litoi place au 2 ans sabé place au Tokyo. Voilà. C'est pour la toute première fois tout monde que jeune moko akufi na monde ya art dramatique par rapport à groupe ndenge za ke belende ba marteler na famille kuna tout monde que chevauchement jusque là ezate to éviter président Massoum pona yo eza victoire ndenge olinga ka matanga ezala ou bien que peut-être Diane abandai ko fréquenter bangote. Non, makamo victoire ezate soué na biso ezala ka ce qui problème ezali place batu bavandi problème ezanga te mais batu bazala ndi disposer ya ko reconnaître que à côté wana eza mabe bazongi na nzela et puis tozo kende nzela moko eloko moko to ko gagner awa ezate net awa ngana uti tournage mais na kati tournage pona matanga donc ezali ko la ezola kisaka koya awa kamwa nga présence nanga ekopesa kamwa un plus c'est comme pe bande konyo stonza na bango collaboration tolobaka na ANTPC l'unité renfort et fait vaincre so boza na bomoko bokoza la makasi et puis bokolonga na makambo belé donc à partir de matango bokomona susu ndenge ni artiste les comédiens ba tonto tolobaka mitu esalaka po biso bato kabiso kaka boyi CG parmi les jeunes, parmi tous les kamba artistes, papa. Mardi tant que sur la famille. Donc voilà, en fait, on peut n'habiter à CT. Une fois de plus, to ben si artiste comédien nyonso. Na mokolo ya lobby lundi. Moko zangate, tu as une réunion na Bosobolo, na Flata Major, tokuta na wana, biso nyonso poto sangisa makanisi. Donc to restituer na 18h. Donc ma solo to solo na famille. Bon mon famille sengaki eza hors caméra. Oui. O to zui lelo. Bien que président lobby boye, moi ndemo ba bombi ba to bombeli eza exclusivité pour les artistes comédiens. Des artistes comédiens ko yoka liso na musika te. Pona simoba talaboye yaka lobby. Toi biso makanisi ya famille biso beto sangisa makanisi na biso ndenge nini tokokota ndenge tokosala poto kuna ndeko na biso na honneur pe na dignité ya na hymne na biso tolobaka kaka dignité honneur na solidarité yango et est-ce que bon na dignité nde tokuna ndeko na honneur donc yango wana na présence ya papa to interpeller sur tout le monde na discipline to landa makambo nyonso loyengo zo na réseaux sociaux te. Donc, l'artiste est na kimia. Famille est mis na kimia. Famille est au X to Y. Moi, on a vu ça à Belaki. À ce qui assistance à Moussala, mais Nzambe a Benguié. D'abord, famille est merci na nyonso.
papa responsable de la famille ayokaki na musika alobi merci na nyonso na yokaki na nyonso bosali ozaki na ndeko na bino tindi ko tiki biso tolingi petit to kuna ndeko tozala elongo donc yango to bengi ba artiste comédien ba garder pensée pieuse na mémoire ya Diana pe discipline na kimia na limemia to kunda ndeko na biso président Masumu Ndangana tunaka pona premier jour avec mortuaire mais place au botier wana bozomona te keza muke débordement ça Masumu na trempe ya artiste comédien Diana. Non, on va s'organiser. Toko lobby toza na réunion toko traiter makambo swana tranquillisez-vous. Merci beaucoup. Vous allez na négativité te bon on positif. Merci. Que réussite ko zala batu nyonso ba créer ka babiloko négatif ba zala pembeni. Bo landa o eza positif. Makanzi toyokani. Merci beaucoup. Allez. Merci président coupage à presse. Merci coupage à presse. Là vous me voyez le 25 décembre.